Aujourd'hui, tu as tout là pour ça, la cri. Vérité, bimi, hein. Moutangongi à maison, mais. Yé mouta ça la cri, à Pessibino. Ce qui est à Pessibino, oui, rançon, tu peux ça, bino, cri. Ce qui est rançon, à Limbonda. À ça, les missions. À Pessabino, cri. Bino banani, bino na ba Céléo, surtout Céléo. Tika. Tika. Papa, nga boka cri na kimongo. Nga boka cri na kimongo. Bala makama ba yaka. Baza ba yaka bande kwa viali ba Congo. Papa to tika ba théâtre. Babylon sous ba balo ba ke ba maloba. La parole tue, la parole vivifie. Nous serons rattrapés par nos paroles. Batu ba ke baka nga boka cri na kimongo. Pope sanga ki faut un mongo. Il faut un mongo. Je te dis la vérité. Nga boka mikele kele o inkela nga mongo ya o mikele kele yinkela nga mongo ya o isela iseba o mana o nyongo na nyongo ko bo mana o isoba na to maleto baleto foko te kiso yinkela nga mongo ya o ilongo nyolo ya ka bakula kalwe malato ina na feka bakande moto na limemia lioto na feka bakande moto na limemia eliote mondo beto tombola maboko likolo oyeyeye giba jo beto abalansa bango nyonso na se balela se alobe bazaliko oye minyo minyo lele o yo 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 oh atanabe balela se alobe azaliko akoti antembe na ngai aya wa gamona o akoti antembe na ngai baya wa bamona o akoti antembe na migenye ma baya wa bamona o tala so la vérité mi pepo komata o ale memanga liboso lo beso papa opesa na klineni na oboka na kimongo bat baba makama baza bayaka to be régime alimentaire moko te nga yaka mbisi ba yaka bampuku te na ko permettre bayaka bukusu bayaka ba papa na nga te to liaka bampuku te écoutez ce que na fini biso pe to liaka puto be nga botomba te biso liaka bampuku biso to liaka yoka te na ko permettre to finga bayaka baliaka bampuku yo papa ba fini na zo bayaka bampuku ni baliaka na lobi to za régime alimentaire moko te basuku bayaka biso liaka misili to be nga mukusu yaka to so na yo atiko ko tsaba yo lekela kimuyaka ngape na muyaka tata na nga muyaka biso pe chez biso na ba mongo to na mpuku to benga ngo botomba biso de mpuku te boliaka so evite tika boliaka botumba kango yango botumba kango botumba ka boliaka ngo babenga ngo mukusu jamais tika yoka ngote bali boso te okosi bayaka ba otemso cha bakuma papa benga Patrick Nego benga Sandra misili mukubi biloko na biso papa boliaka mpuku te bino boliaka mpuku bangala nani na kindo biso toliaka botomba eza mpuku biso boliaka mpuku te mpuku ya munene botomba botomba bino mutaisanga makamwana vie pitu tembo régime aza muyaka te jembo bani muyaka te aza musakata te boso musakata na bino papa biso za bayaka estoma na bino na bampuku pardon s'il te plaît pardon to évoluer estoma na mpuku tuna deki tuna deje muyaka muta comme ça on a poto tuna te yoko mama yoke koteni mais to sola yoke koteni yoko muyaka na yoke koteni yoko mais sko oke ko sala mo allusion na mutu neni c'est nga allusion te na lobibo yo tanga nga komana ni ya vena nga alimbo na vena nga silango ngongi na so na biba to ba so makambo wana baza bangala te baza bayaka na bato baza bakongo na bato so sila ngongi apesa wa krina meso merte apesa nga yelo kote banduku na zolo bana yonga na zo sola na boka na kimongo alimbo na pesa ba krite apesa nga te we ronso na pesa o krite apesa nga krindenge ni bandeko na boka na kimongo elexini kimwa na imo bili kinto boka na chiluba apesa ba kri ba pesa ki na sele ba pesa ba kri za mukongo mais kasi bato bapesa baza baekolo wana tika kotia deso bato bapesa baza baekolo nazosala aventure te kolakisa mutu keno abwaka boye oui mais nga bapesanga cri te je dis la vérité sur la tête de ma mère bapesanga cri te papa nabwaka ti cri ya mulai na français mon premier jour arrivé en Europe j'étais dépaysé j'étais vraiment isolé tout à fait la toile isolante analphabète à mon moi wana analphabète ya mwana mwasi wana Aurélie Makwanza mwende ngazana azana alphabète tout fait akizengi atanga classe te Joka TV lelo obima Gaillard 0 est-ce que somo da place afana moi ba émission nyoso to asala bana ba filma gena saba ko likambo nini boye soi-disant que ba giroum mandebeta ba concert mais aujourd'hui c'est pas le cas
muto asala bazi muto abetisa abinisa bato na mokili oyo komone le roi de la forêt et puis après vi yango wana azolakisa est-ce que tokende te awa bozotumbola bato nani azomona te biso tona eloko obanga te sotunga na mélange ya même mai chez bato quoi eloba odile eloba héritier odile il faut leur dire on ne mange pas chez les voisins ngana zaka fier mpona tikala kolia pa bavoisin te awa bozobanda bato mokili ezoyoka upa aucun musicien congolais kobeta le roi Michael Jackson parce qu'il était unique à son genre comme Louis Ranson il est unique bana moko bango basakapare nango oyo lokwa bolobi Michael Jackson seke bolobi biso o Michael Jackson grand chanteur ténoriste à likolo yo patron na yo azana pe matona poumon ko malwa Michael Jackson abebese manda lobi na bino ke patron na bino soki ya biso azali bumune na lera fufu ya bino azana problème au télé ma télé ma bien mame akotaka baningane ya basikafu kosa oh la la kilolo osomona atanga classe de yo soki papa chéri je même bien azangeleka c'est que oui raza immature omoni mwana na odile lele ya tongo abando bimana chanteuse moko papa oyo bazalaka na nini na bandala joka foi ba yo perda ba valeur rebi sero zo landa jibesi jibazo memo poto ya ofele azo mema ka yo ba voyage ya ofele ozo musala na ye asana biloko mibale esalaka gatinga ma papa chéri ezalaka whisky na mataku ya bandumba donc foi ba geno tsala la kanda tsala la kapongi na ndako na yona eza po papa chéri apesaka mitinde moko boye na bralima pour aller au foot et 10 000 balles chaque fin. Mon atier, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette la fleur, nadambu. Yalelo, alors pour nous battre nous sur mon collègue, cher. Internet, c'est au ça mbote mingi na bainyo so balina kabetse mo batele zo balina ko na biso na nzela ya singa pona ko banda ba bote na bino nyonso bisika oyo wapi bozali et puis na ko pesa na ko bana na ko souhaiter ba joyeux anniversaire na Christa Bizao architecte na biso moko ya famille ba yebi mona mwasi moko makasi Christa Bizao 5 étoiles joyeux anniversaire à toi ma sœur plein de bonnes choses oyebi kaka ndenge tokoselaka nango sur le scandale babote na bino nyonso bibiche musaka pourquoi pas à Rachel Makala, Bruno Sonia Nicolas Irlandaise, vous avez ébélé, Gisèle Yabazing, Gretement la beauté de chez nous, elle divisa ou Bambote, Nabino Nyonso, Papa, le Mion à Mouvé, Namako de Jamani, Balubi, Makamuza, Fobeba. Si vous avez la même langage, la caméraman, à Panzerana, invité dans la jour. Il s'agit de Kili, Rocky Kilolo, Wapi, à Messanami Miko, Messami Miko Yambaye, na beti na télévision pe ayaka mingo solao et talibongo wenge BCBGD papa chéri Rocky Kilolo bonjour bonjour Betty Mwamba bonne patron de Betty Mwamba santé za toujours carré la c'est pas ce que mon ao basango ya papa chéri en tout cas basango papa chéri za très très bien carré avant tout d'abord na banda sinon papa chéri Salvatore de la patrie l'homme qui a sucré la banane, mon boss, d'être son nom dans l'aéroport. Papa, le calme est bon. Oui, le calme est très très bon. Direction Katanga, d'être sur la boudable dans l'aéroport à Djili, nous autres Katanga parce que c'est samedi. Nous avons bangé à concert, nous avons été à Katanga, à Bokassi, à Alvin, à Richard Kabala, les boss, pour le club. À Yamba Bisso dimanche. Dimanche après, à Randou, les Bisso et à Timo. Disons lundi. Ils arrivent à 6h, 7h, moi, ils arrivent dans les clubs. C'est à 11h, à Bokassi, à Richard Kabala. Merci beaucoup, les boss. Baza nanzila ba kena Katanga parce que c'est samedi to obeta na pour mani ya Katanga. OK. Donc batoto ya Katanga bino bato bana ngambo ba shiko ba samedi ko papa chéri. Na bise biso grand complet to sala na bino grand hôtel ya Katanga. Na pesi mbote na vina ngai Cherin Koko. Lutu na ngape na Cherin Koko alobaki me pitina na zongo na libanga te. Bina na Cherin Koko dédicace ya mwana. Pira Aisha bikakala moto pamba de Lyon motema na nangusa bikakala de Lyon. Pourquoi pas? Mariam Pispiringas, la métisse de Kinshasa. Betty Mwamba. Rocky Kilolo. Je te casse les pays de Nziraka, Ndengo Lobike, Boke, Nobeka, Basto Katsiki pays pour Zana Bamuna Katanga. Ouais, Katanga. Bashi, Katsiki pays, Lombo, Yoke Kwan. Non, on a inquiété parce que Maïza Obeba, Turkab, Tibos, d'être sur la boisson, Ngambo Katanga, Zana Bambo. On voyage. Quand tu es gardien du temple, on a tiré à
ndenge ya minga boye mabe te nabite otobiza pe lisusu ndeko na yo nani ndeko na yo comment ça s'appelle encore Virginie Banganga fois ya Banga grande sœur na biso que je salue Virginie bon soyez les bienvenus mboka zongi azali na ngambo ya Paris na biso ma fois ya Banga c'est dommage tout na ngai Joey Star frère Banga masala na alliance na FNCD donc dimanche au fond ça tour de contrôle ndenge na zano na internet Tarik ba Isaac Kande ba Kevin Mohamed donc ça on a regardé ça OK Kilolo tout le monde va sortir médiatique mingi surtout solo ya moto to gozala to ça moi hypocrisie donc il faut tout le bien yango to mungu ndeko na biso to grand frère na musala oyo ya chronique musicale oyo to ça lelo Joka Kabengele oyo lobi ngala yebaka Joka pene ya papa chéri na tango on ezala ke wenge musique wenge maison mère na wenge bcbc qui tout fait tout flamme Joka wazala ki wa ko tele makolo de la papa chéri lelo tango story mona Joka ko leka ko tenu ba propos mo bo peut-être ko se pesa binote pour misusu ba ko se pela nango pe ko réaction na les amis ko lobake jibelo azutia ba date te bobangi to nini vraiment moni eza motu na moko na sina répondre déjà on a plusieurs émissions oui na petit moment bien sûr na petit moment oza parler na ngati moni badroit ba Joka Kabengele baza ba malhonnête Joka Kabengele ce sont des flatteurs ba Joka baza batu oyo normalement kotala âge ya Joka azaki mutu moko na micho nde tolo ba bufaki aza ta déjà chaîne moko ata sur TNT ndenge ba honorable Serge Kaimbe baza nango ndenge ba honorable Zakari Baba basu baza na ba chaîne musalo asali sa masolo ndenge ezalaka loko Joka ndenge ngano tofandi bufaki biso nde to yotika CV to yo peno sali CV na loko tika na chaîne ya Joka ben qu'est-ce qui fait que Joka azala igri azala jaloux azala aventurier ndenge azala c'est parce que Joka atali génération na presque tout ba réussir Joka na kiye moko boye atali réussir faut qu'on se le dise ba Zakari Baba baso ba réussir na ba courage na bango ba honorable Serge Kaimbe ba réussir ko zala na sommet sika bazana grâce ya ba savoir faire na bango alors Joka na moment oyo ya bande ko landa succès ya wenge na moment oyo azaki sima papa chéri certes ka sombi lupango grâce à papa chéri certes ka oui azwa contrat na Bralima grâce à papa chéri na Mutakis ki solokele parce que papa chéri a pesaka ordre et pas Mutakis a soli na Muxon Bokasa o baza ba konzi na nini na Bralima ba pesi Joka mo branche moko boya moke po isala ke non boulot le kitoko bachela et moi sponsor sima sera na antenne a donc il faut y bageno tsala la kanda tsala la kapungi na ndako na yona eza po papa chéri pesa ka mitinde moko boye na Bralima pour aller au foot 10,000 $ chaque fin vous comprenez donc papa chéri lelo a ko mérité te mutu lokola Joka le kana TV abanda ko traiter que non il a peur d'affronter les sols européens il a perdu des valeurs vraiment c'était par rapport à quoi que JB a perdu ba valeur na ye au contraire rien da perdre ba valeur Joka faut ba yo perdre ba valeur rebi serozo landa JB si JB azo memo poto ya ofele azo mema ka ba voyage ya ofele ozo musara na ye asana biloko mibale esalaka gatinga ma papa chéri ezalaka whisky na mataku ya bandumba il faut que la vérité oh là là moni John ngazana ye musala na bandaku na papa chéri po whisky je me souviens que à l'époque papa chéri bandaku mela whisky te so ça na muta meka pe ko bandaku mixa papa chéri whisky ti le papa chéri ko mela whisky muke papa chéri mela abike ta muke siko tsa ko ma ko meka ngo Joka muto entraîneur alingi whisky alingi ko mona place whisky ezate musala na genda ko kosaka bandumba na ko papa chéri oh non tu sais moi je suis le manager de JB Piano tu vois tala bela français ndumba ba ko ka bongo ka soko la dollar eza na poche libumu munene na nzoka de lobali olali bandumba trop obimi galère zéro na génération na yo tout to ebisaka bino ke sima ya basi bomengo ya laate ko bango ba osise yo a oza sima JB ozo gagner mbongo komba somba émetteur ya TV somba ba canal
somba ba fréquence sala nyonso to ozala lelo na lupango na lingwala na delvo wapi okiko cha chaîne na yo moko Joka TV lelo obima Gaillard 0 est-ce que somo da place afana moi ba émission nyonso to asala gadi ba filma ke na saba bolo Black Label ya monene oyo suka pena dimension monene ya baba oyo amela ka whisky sans coca amela ka ngo sec mais alangwa te OK namoni bango na honorable Serge ka menacer na ngene mkalima bakendaki na ndako ya artiste moko ya mboka bake kosangana kuna baninga bazopesa ba idée ndenge ni artiste akoki kokubeta nini stade oui na fali tout par maki bango oui mais ye na constat kaka na kati ya vidéo wana baninga bazolo ba fait beaucoup de charisme bazala ba bouteille ba champagne na ba whisky baninga ba mela ba champagne na ba mai mais ye bazui bouteille ya whisky ba tirer liboso ta la vidéo wana bien donc à poser zéro question zéro initiative zéro idée ye bouteille whisky le fande la gega liboso c'est un Gaillard 0 kilo le gars mais c'était par rapport à quoi et puis à ce moto oh il y a qui papa chéri quand il dit que papa chéri a perdu ses valeurs souci na perdu par rapport au Yanini non ça là papa chéri peut-être ça peut pas OK le robert a pototé tout il était la monique papa chéri alors que non papa chéri a perdre ba valeur mais papa chéri zo ba ngokende robert na poto papa chéri robert na poto face à nzembo à succès tala degré ya Joshua za na kati ya moto Ready à Missy Baï le canton tu obeta batata asali sold out plein avec quelle chanson à succès avec quel générique à succès c'est ça et bino moko mona ba congolais ndire ba zoba na bino moko boyo ozu congolais moko boyo fandisi obani le okosa ka congolais wana dozebuka mona ngote ya yebisanga ti lelo tangela nga générique o izo cartonner lelo na mboko koleka sebuka eza te okuta mabe ba biso ba misi ba délestage ba misi ba générique pola elanda ni kutu olanda na délestage bimina batu moko ba bimisi générique moko boy ba misi générique moko boy ushima ta morote Gaillard 0 succès après ba ko bimisa sous délestage nil par ailleurs oba morote biso tozana zéro la depuis 2022 ti lelo ezala succès et puis si biso disque d'or tozana ba Elga élégance tozana ba Pulusi tozana ba 50 ans tozana ba choisi matata tozana ba Yves Kisombe ba de match ezana succès fou pe yango pe kaka te leki ebeta nango tozana ba Chantal Lwemba Chouila tozana ba Ngobo gros bébé tozana ba Claudia étoile de filante tozana ba mama tozana ba Omba tozana ba Jeannette tozana ba Santé touché ba Julie Lumbe tozana ba Chico Chikombe Chikombe na tobo de ona nzembo bato Poutine tango to bandaki Poutine wa oya bolwa ka Ozo ngani sikoyo za kuna bongisela ba ko ba yoka de toute façon Zela na bongisa le Martin Fayulu ya bisenga so na olobe fona bongisa boy son excellence Martin Fayulu tozala ba nzembo ya succès ye joka et sa solidaire so beta na poto sold out plein na Bataclan na nzembo ni la so beta so récemment ça va azo zonga so poto lisu aza déjà poto so yo yebisanga oh non azo banga aza na chanson ya succès était flatteur que tu es azalaki na papa chéri le mahatima alongwe pa le mahatima papa chéri tobenga na ye na bese beja kobenganaki pa mwana papa chéri nani leki ya papa chéri eritse wana leki yemba pesa la pulga lelo aza suna eritse te babengani likolo ya kodefaka bawiski na barestaurant na baboite deni na kombo ya eritse ake lelo akomi kuna na ipaba nani abandi sukuna na bite soki kuna ko Elminho flatter na flatter bon nani Messi kas mutu mobimba place to kenda okenda kaka bakombo ya flatterie likolo ya komela ka whisky na koliaka bato bakomona libumu na bakazokwa libumu mbongo libumu ya whisky ya kuti peso bakoti na toilette na bino akosala 3 heures bitasaki moto ambela diarrhée na lupango
moi beaucoup ta toilette ça té quoi ni po joka za toilette est-ce que muta bongo boko sale confiance na ba orchestre non tika boye ya ko le kana te fa ko manquer papa chéri papa chéri camarade na oulala tala muto to façonna to fabrica to pesa yo sponsor to sombela o bango incapable ko bala mwasi babalela yo mwasi na BCBG nuit de noces na ko kenda ko lekisa na Afrique du Sud na biso BCBG. Ça fait mal. Nuit de noces de mariage, tokenda na Afrique du Sud. Ça fait mal. Tokenda Afrique du Sud, to fanda pena boy ba pesa e chambre na e moko alala ka kuna na mwasi na e. Abeta ka mitenge na nuit de noces. Mama. Ba ce jour tout au sala na Afrique du Sud, ye pe sala wana ya ofele, billet d'avion ofele, go de passe na aéroport ofele. Kolia na Afrique du Sud ofele, bongo ba whisky ba Sud Africa mela. Yo tsali ka zoom to belisa o to na ka whisky. C'est pas vrai quoi. Voyou. Oh. Tozongisa o kisasa. Bandeko ba fanatika BCBG bazana Afrique du Sud kabela o mbongo. Basalela ba mutu bola munde. Fakisi bazwa azwa fortune akabola o katikati akabela ngo joka. Beto balela o mwasi bongo sepela te. Bongo lala kakuna to contribuer to pesa sponsor. O sepela te. C'est pas normal du tout. Ok. Tu dois arrêter avec le nom de Papa Chéri. Les journalistes on a bien na babilo kikilolo. Na kati ya liste ba question na ngai kombo Papa Chéri ezalaki te. Yende tango akomi a tuni journaliste la kisa na papier na yo. Ba question ni neza o ba biso question jibe to ba biso question jibe ko. O ba biso jibe. Oh, yé muta senga ba c'est de musique baso kama makambo, c'est ça. Souci na bino za la bo bimisa ne Papa Chéri na kati ya pona e aya ko répondre bino. Ezalaka bona na tilo koleti. Na tilo kolele lo ye wana akokanga photo na Papa Chéri pour la grandeur na mental d'acier, basali nchinchi ya bouteille à champagne, ya verre à champagne. C'est pour te dire que le bilan au sol Papa Chéri ne vous calcule pas. Après c'est ça la mbalasuka. OK. Le kaka ko bima so tangi komba Papa Chéri na média. Omoni ye. Agofunda na parquet à 4e. Oh. Pour tout le temps on a kozonga. Et vous allez nous pesi mboa, ne sika mboa boya me mboa zui. Oh là là. Oh putulu mati makali tia ni na putulu na mbabola na makala turo ndina umatao. Oh. Trop c'est trop ba mo mona Papa Chéri ondire keko na bango moko boya koyekolila ka kobeta ka minduki. Bon olali la mwana loki na ngape na kanda o makasi bosko to kokesu ko ba a profondeur ndenge nini. Hein? Et puis bino tango bo ba to lobi tango bino boya ka tango bozo ata tango bozo loba ba ko bozo teninde ba mo ba so ko ya pour te moni po ndo mususu koto aye ko makabangeli kaye mutu abinala ka ba usanga yo ba Papa Chéri ngeli kana ngeni nini. Hein? Ce qui ba bande ko bakomba o tanga bakomba bato ade to limite pour ça nga kombo sala no à l'aise parce que nga zo e baté ndani ngo manzaka sibiki nani udile manzaka sibika bino lobi abali na bino ka kovia et puis aye nani ngeli bino lobi ce qui bino beta musique à Michael Jackson c'était les propos de Roger Ngandou beta musique à Michael Jackson c'est la question ça vous question note aussi ça question te pour ma foutre matanga omoni analphabète à moi la mwasi wana analphabète ya mwana mwasi wana Aurélie Makwanza omoni ngazana azana alphabète tout fait aki zengi atanga classe te omoni c'est là non elo ni ozo ba kofinga non elo ni ozo ba kofinga qualification na injire za biloko mbali mama ofandi ni boso ya moto akenda bande l'école ngana suka na bleu blanc ngana kenda ti na swap na diplôme na ngata ya nana ona bale OK yeba ko ça la différence ya insu différence à ma finga na qualification nga nazo qualifier nazo finga te omoni mwana na Aurélie Makwanza oh là là omoni wa sibi papier na boy joyeux anniversaire Popol so ina na mona Popol meonga mokonzi ava ba otanga boyete omoni mwana na odile lele ya tongo abando bimana chanteuse mo ba papa we mbazala na nini na bandala chanteuse wana ke kotubele pa ya pasteur moko boy nzoka de pasteur wana fanatique Papa Chéri oh là là so mamutu chanteuse wana papa mbatubeli koma simbaka bakisi koma odile azalaka kokokokoko do musala ne mungwa ndo moni wana mungwa na mungwa webi mungwa akota ka baningane ya basika posa oh là là kilolo osomona atanga classe de yo soki Papa Chéri chibe pia nazangeleka c'est que we raza immature ngeli kango ya kisi nini il faut pas tout naïe
ngeleko yo so benga patron ya batu kaza ngeleka papa ya batu ngeleka senge ya yo patron aza immature o mama na immaturité na musique lokola patron na ye tomona te asona na bapoutine mabe asona na balhomme saint asona na bagouve de gaulois asona na ba liverpool jenga bakini bitumbe pa bakongo bakomoka kotalisa bitumbe mpa na biso po biso tofingaka te te mama bokende bitumbe bolobaki na bakolo bosilisa ngo na bazotya bana na miniaturedangelaka bango bino bozoyoka te kasi yango bakomokilela bakomokilela sokokoto mama awa biso tofingaka te mpe tokofinga osobeka na nzela ape besemanda alobi na bino ke patron na bino soki ya biso aza libumune na lera fufu ya bino aza na problème otelema po atelemaka bien te il paraîtrait moko ezalaka molai moko ezalaka mokuse wana nga nayebi te besemanda moto alobi yango les images sont là, on a page Facebook. Ok, tu as une image à BG Mandawan. Ma pata est quoi à te yo. Naza plein commune à Kassavou, na oti makolo na otambola naza natif ama tongo ki na nil pa. Oh là là. To continue basa ninga voice moza. Yo, to continue lo banani. Yo continue la nzo yango bana wapi. Ngana petsa batu maboko na stade martyr première bagarre registre ya matonge 1. Na gagné bitumba boy martyr ba mena ba makofi ya. Te nga makofi te nga ange. Voilà biko beta niki dari gauche droite donc ya kufukama bato basepeli na fijibute na kenda nchiki nanga pona ya kopo oyo te pona kolandaka whisky makaya na koliaka biloko sopende te na salaka musalo nga na kendelaka classe donc yeso ka traiter patron na biso ngene ka seke oyo ya bango aza immature oh là là mama na immature osakana te oh là là mais c'est malheureux sur une musique to komi boy toyemba nde tobeta nde nabia ntango roger ngamba lobike no biso tozokende mpo nde tokotoke poto yo nazoya poto omoni chateau rouge wana tokutani wana bandamba mpona kobeta yo salite na beti yo nakoke mpe kobetele na kati ya restaurant ya nani yumona président na bango ya bafan club baza na poto kombone nani te bango balinga toke boye tokena bango boye yuma mo aza na poto ya président fan club na bango nani golf soki nani pendula wana na koyelo na tina restaurant pena ya golf na kobeta yo sérieusement petit ces choses ici po tozoya poto tozokende poto biso ndenge tokoke poto bongo tozokende koyemba c'est ça mais tokobeta concert lokola Michael Jackson mbala moko bango basakapare nango oyo lokola bolobi Michael Jackson seke bolobi biso o Michael Jackson grand chanteur ténoriste ya likolo yo patron na yo aza na pe matona poumon ko malwa Michael Jackson est-ce que Michael Jackson a fait ça la demi-temps Michael Jackson a ça la demi-temps oh Michael Jackson est-ce qu'il y a un organe oh Michael Jackson a un enfant cassé oh là là c'est la bande alphabet ezala mbala suka onide oya kamna na TV otala makamba oloba tokoloba yo kokoloba ndeti nini lesbienne tala ozoko ko deuxième bureau ya papi kakol silisa mambo foyer no lokolo linda énergie la mwasi ya kin yo zala ka mwasi ya poto silisa monono oh là là bozo elonda ko pa kakol o ko so deuxième bureau na France si ça mambo foyer na yo zo potana koto o pe kakol azana ba chilo na ba merveille bana na ya potana na momi na ye siko yo bolele o bota skonde mami mbala suka omolo ko ko kini bitumara ba golo ko kuna ba chaki déjà pasi na basoki banani na ba miniature boya boto toyebaka koloba po ezala na ndako ya baba moni baba so aza na ndako ekazwi TV baba so abandi kobota bana na basaba baba te bana na balobaka ok so basombeli bana ne TV ache eke yo beti ozoleka liboso ya ndako ya baba okoka mpe TV ezoloba na kati ya ndako so ba TV amonde babiso ye so ozaka mwasi ya tembe sala sous-sorti bima sala émission toya kolakisa bino ke osalaka baje botumo balingi kobeta musique te sans polémique c'est ça le problème concert na bango liboso babeta bakosa mokili mobimba o invité spécial na biso na concert oyo eza jibe mpiana bato bayoki bongo baweli mbangu kende kosomba babiye ok concert na bango mibale batie 3500 place oyo basali ata 0 catégorie épuisé bakomi kokosa bato ono invité spécial na biso yaya tala stratégie bato baa nango donc bokokosa siko date ya turo bokosa bokosa siko nani siko bino bon tukitsana te pona sto tuchana na se bino siko bozokende poto bokebeta na net peka na oke bongo net ka babio retour vexo na bachiko imba onde nini babi net ka pe net ka il était comment Alain Prince net kaka toyo kaka
suso so bokebite net to ebite net nini net kare makaba obeta na poto ko mazakuna to kikaka tolo kaka net biso tisi koyo tozana ba date na biso tolobaki afa to publier ba date na biso poto il faut to sinsa mambo na biso administratif to nango bato bakanisa te biso tolobaka visa Schengen te to na contrat États-Unis na Canada kuna nda kuna tozana contrat de babi kuna ya poto te ce qui m'étonne tozana contrat ya Londres Londres ça son espace Schengen. Côté Schengen kutu bola na bino pongi to sisi déjà. OK. Tozozwa nde visa na biso ya nini. Anga biso lolo papa cheka meme poto to sambo Kevin. Ozola sambo wa. Te, no kende poto. OK, ya spécialité. Baba be manga poto ba yishute. Lomo côté. Ozola. Mais c'est déjà poto c'est le côté poto ezate kaka po na concert na ko la bela la muibo petit na to na concert na mois de février 2026. Kede ya poto. Komi kendeli ani kendeli na scène de nuit na ko tambola na mata na okita ke ba kuna ba balanda bambeli moni na tikala ta balandi bambeli basape na bato balanda bambeli tingo wela bambeli banondi c'est ça OK recule comment zo poto to kobeta ba concert na biso dala musique salaki na poto 11 ans 12 ans musique beta su na poto te botu na bango banda obeta OK leader na bango akima yimbango ake postulate poani pour entrer salaki sute biso to banda makambo na pesi mbote na batutu balinga ruki kilo asilisi pele biso ya lelo Maria Pispiringas na 6e mission na kana je na ngai pera Aisha bikakala moto pamba de le motema na nangu sabikakala na Lyon na Zoya boy sa Jacques Toko mwarabu hapo msilanga deja appartement kitoko pona oya poto na pesi mbote na batutu balinga ruki kilo OK na pesi mbote bele Poutine na pesi mbote l'homme saint likopo na pesi etolomo long de 42 cm na pesi masanga cameraman na pesi pe Betty Mwamba merci beaucoup merci c'était OK Kilolo on est ensemble c'est un bon suivi de tout ce que Betty Mwamba télévision tokutani na bino mbala semana élément to Kilolo lolenge bakokene lolenge bakozonga tokokutana na biso na OK Kilolo peselanga ba vrai ya papa chéri frère bosse bole massivement na Betty Mwamba TV aza ya bino lolenge ba pondere nyonso Betty Mwamba est toujours pour vous ba à l'intime tout Betty Mwamba zali tonga ba pesi bango 3 donc je sais pas quoi dire j'assume mon vieux Popolo Meonga Betty Boule Célèbre Force One pourquoi pas ça rend beaucoup la facile à garer l'homme qui assume la jeune miskis na aéroport Angeli balobi kuna boulot carré pourquoi pas après Zakia Nadine Kola irlandaise grosse baba la chante appelle maman Manito Congolini ma copine de crime pourquoi pas toi bobo tsekalo ya baboule ba mbote mingi na bienvenue nzekule des simples boza ebele oyo bolanda ka Betty Mwamba tede to clôturer na yo le joyeux anniversaire à toi Christa Bizao architecte de la famille balobi bongo 5 étoiles Betty Mwamba de toi merci balobi esika o tozali bongo na staff mapasa semini lubaki balobi bongo toza bongo lisusu pa ya Sylvie Ngoi mama na Maria et puis Manu Bisengezulu balobi bongo likolo nango Asbel maître Yule baza ebele be garage lumière benve oza tozumoza ebele na Kasavubu pourquoi pas ye moko babengaka ye lisusu bongo balobi force one David Boulou célèbre balobi merci kata moi la maman de Miradi je vous dis bye et à la prochaine Monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu